Soto zongi ka na sima. Kimbuta zalaki carburant soke mati. Apesi ta appris à transport. A solo lina bango. Ba transporteur ba moni pe bako kita neni bako kitisa. So carburant pe e kiti. Kimbuta yemo ka pesa so ba taxe ba prix à transport. Mais banda kimbuta kenda banango bila. Na ba ministre na transport ti lelo na ministre transport à république. Ba onyo so ba sa lelo kote. Et to kanisa tangu mbemba ye ke makamwe ko bonga mbemba azaka quand même na ba décision njoka yenda le chèque ba ministre donc eloko eza grave pour ngwana loi transport ezate a prix à transport ezate ebanite transport ekiti kabé kiti na prix à mon ebele donc e comme $1 balongo soki 500 francs mobimba mais carburant transport ekiti mais tangu baba kisaka 100 francs na carburant transport bakisaka 500 francs likolo. So yé ministre de transport a son pays nanini. So ka ministre de transport solo a son pays nanini. Comment couper sa loi y a transporter obligé gouvernement provincial te. Ba transporteur ba boy ko mema biloko ya kolia awa. Grève sans biloko e mati. Babani bazongi bazo sala biloko etikali likolo. Eloko nini asali. Eloko nini solo na bango. Donc bazo sala ba sunga peuple congolais te bazo sunga pe mukonza mboka te donc soki bango ba sunga mukonza ba sunga mukonza mboka il faut batala ba ministère na bango nini esengeli basala e bela ba ministre na kata gouvernement baza zéro donc bazo sunga mukonza mboka ta mukete peuple azo se retrouver ata mukete donc ba kosaka mukonza mboka te ndelo na ngana lo ba yangwana bonne sagesse bon ezalaka vraiment mauvaise volonté ya biso nanu pourquoi tu remarques phénomène mon mboka oyo soki dollar emati biloko mataka mbangu mbala moko mais jour dollar ko kita biloko temika place wana pourtant tu comprends phénomène ngoté OK mais nga de mon côté na lobaka eza laxisme ya ba dirigeant na biso bato bazo diriger biso en tout cas de mon côté na benga bango baza inefficace OK bazalaka na fouetté hein pour moni dans des pays sérieux ndeti ba pays o baliaka France CFA hein zone semawana une fois ka lipa bomeki ko matanga tanga na 10 francs CFA pamba bato bakota balabala mbala moko bako luka baye ba motif nini bo matisi eloko OK sans motif comme maman o matisi sucre o matisi lipa bato bakota balabala mais ezalaka biso awa o remarquer ba expatrié oyo hein mafia ngabengo mafia indo-pakistanais salamaka awa. Mais sur base il y a rien, aucun cas mutuna mutazo teka na ba gros na prix na ye. Sur base il y a rien. Peu comment na on le bas? Oui, ce qu'on a tourné par rapport il y a gris tarifaire parce que ceux qui gouvernement fixé, on va respecter. Et directement merci Soussou, directement na ko acquisé ministre du transport. En tout cas, Jean-Pierre Bemba pour nanga na transport s'est retrouvé hein abimi continuer ça na C. Pour tout ça qui m'a monté main qui est ça que Jean-Pierre Bemba y a connaissance Jean-Pierre Bemba tout le monde va demi terrain aussi là tout le monde va montage aussi là tout le monde le transport et comment organiser mais jusqu'à présent bientôt sur les 5 quelques jours en tout cas Jean-Pierre Bemba à la hauteur il y a vraiment n'engé to kanisi là qui était mais ce qui vraiment to ko senga na comme senga ko to ba l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour Jean-Pierre Bemba, tu es bien ma défense. Tu es bien ma cambo, tu es bien qui est Kalawana. Na transport vraiment bimi na néa. Mais nazo saluer il y a ministre il y a transport provincial hein, Bob Amiso. Hein? Donc son côté vraiment na provincial tout le monde qui y a travaille moi bien. Mais na national pénal Jean-Pierre Bemba à la hauteur pour le même tracasserie so continuer jusqu'à présent demi-terrain et ça makasi au moins ba mbulo yo to là. On remarque mutu comme la prix na. Penga kutu de mon côté na comme senga penza peuple congolais. Surtout population kinoise ceux qui te moni mutu moko aye ko matisaka surtout ba chauffeur ba recevoir to temika na arrêt chauffeur moko oh non Pascal 5000 francs to tomboke là to bete même nga ko sengo sikoyo protocole to ko avancer dans domaine to mona makam transport na ko senga population au moni recevoir na chauffeur a matisi prix de na ndenge na ye ba o baza na arrêt wana to beta bisa bongo to tumbi ngo pe bon carburant vraiment et ça libiso bien ndenge kiti mais tous on a besoin faut pas payer biso des prix fixes à transport pour batu ba déclarer fort que ba transport ngo ezaka likolo tozo baté donc photo sala neni biso to sepeli pour na biso carburant ndenge kiti donc ba ça l'effort ba bimisela biso to ba monta ya ba
ya ba réunion so pote ba ke to kitsa mutawa azana otana e donc wana ndeza la vraiment donc c'est un fort 2200 si ekoma na 3400 so bazongi so 3000 ba kitsa mbena ta 2500 abiso pe to kitsa transport pour transport bande ba normal te banera ko mata mata et kitika bazongi 500 utaki na combien webe utaki na combien et utaki na 2200 et comme ici na 3500 so bazongi sango 3900 biso to kitsa ndeni il faut ba kitsa on a presa ki biso pe to kitsa transport en plus embouteillage embouteillage za makasi longo magasin ti boulevard to comment ça la M sous 45 minutes to 1 heure de temps yo yebisanga to kitsa transport ndeni to nyoko mananzela kende bo marché bo kendo sala bo kena caméra na bino na libula bumba eza na bralima libula gouverneur bumba ok etala bo monde ba chauffeur ba souffrir transport ekitande banda kutu bakiti si carburant emona na internet ba station hygiène na ebite soki carburant na bango uta wapi esa botambola bomona ba station ba camion plein et comme na pozo carburant au passe na ebite so eponani likambo ya transport matin et likambo ya carburant te dollar eza likolo ba verser mais comme cher ndeti boye karo robo FX $20 $25 banzele zate nanzela mambo okene bo sala 3 heures de temps faut banzela nanu ezala bien tant to tambola yo mo tambola na nzela pour longa par exemple okende hyper no sala 3 heures de temps soyez bisa na transport et kitandeni quand 300 fois balongoli bo carburant kisi kombe 300 fois balongoli toi c'est là qui est à 2500 ceux qui sont à 2500 de qui ça transport mais des à 3900 moto qui ça mauvais comportement des Congolais nous aimons pas parce que l'État a réduit. Pourquoi les transports est au-dessus? C'est la faute est à nous-mêmes Congolais et nous n'avons pas cette conscience. Moi je dis ceci, même les tarifs est réduit, le prix est au-dessus, c'est manque de conscience de nous les Congolais, c'est tout. Et manque aussi l'amour parce que nous n'aimons pas. Vous payez les carburants moins, vous avez les carburants moins chers. Et puis le prix est au-dessus. On n'explique pas ça. Nous, avec les chauffeurs et les receveurs, nous leur disons, mais les tarifs est réduit. Pourquoi les montants restent toujours exorbitants? Ils disent, en tout cas, ils disent comme ça. Le gouvernement doit suivre ça. Il doit instaurer le système. Il doit demander d'abord aux clients, vous avez payé combien? Si nous venons de Kinshasa, nous payons 3000, on doit saisir. Ils doivent appliquer les mesures.